canal kini télévision bozali ebele po ya kulanda émission monde du travail. Émission monde du travail etali makambo ya misala na mboka Congo, tolobelaka pe société, tolobelaka ba mituna nyonso makambo nyonso oyo etali misala na mboka Congo, et ezala na administration publique, ezala na ba administration privée, na agriculture, na pêche, élevage, na transport à tous les niveaux, ezala makambo tali misala ndenge justice eza kotambola, ezala makambo tali droit de l'homme, tolobela kango awa na émission oyo monde du travail na lingala tobe yango mosala mituna nyonso ya misala oyo basalaka na kati ya mboka. E po ya numero ya lelo tokolobela makambo ya oyo etali conflit moko ezali ya lopango oyo ezwami na avenue Tende na numero 205 na commune ya Ngiringiri, référence Wenza Bambole oyo eza ko opposé ba membre ya famille moko et sali ke bakende na tribunal po ya kusamba et yango toyambi moto oyo zali parmi batona baza kusamba na justice ndeko kombo ya ndeko Gaspard Konzale Koto, ndeko Gaspard Konzale Koto mbote ndeko na ngai boni mamalam. Merci mingi tokuzongela yo po ya ko olimbola tina likambo oye nango awa na kati ya émission oyo monde du travail. Et na ngambo mosusu to sepelaki ke to kokape ko benga moto ya droit de l'homme oyo alobeka makambo ya droit de l'homme, oyo azali président ya organisation ya droit de l'homme to bengi Horizon pour l'humanité, président Jean-Pierre Bolonga. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Yo na ebi téléspectateur ba yebi yo po yo zali donc invité permanent ya émission yo oza kolimbola makambo tali droit de l'homme, soki likambo esalemi to bengaka yo po ya kolimbolela ba yimboka makambo droit de l'homme lobi nini eza kotambola ndenge nini yango to bengaki yo pe okoka kozala awa po ya numéro ya émission oyo en tant que technicien, en tant que moto ayebi mibeko na cadre droit de l'homme po to yebi po kozali avocat. Mais awa to invité yo po ya makamotali droit de l'homme ezali po ya avocat ezali makamotali droit de l'homme. Merci téléspectateurs bomoni ba invité tozana bango na etando oyo muke na plateau oyo. Alors toke na ngambo ya ndeko Gaspard Konzale Koto. Ndeko Gaspard, makambo olobike ezali makambo lopango na avenue Tende numéro 205 na quartier Sayo na Wenza Bambole. Makambo lopango ngo ezali nini loba po téléspectateur bakoka kolanda yo makambo ngo ezali ndenge nini eko matibo kena na tribunal boko makobendana et pourtant bozali bana oyo bobotami esika moko famille moko makambo ngo ezali ndenge nini. Makambo lopango ezali ke bandeko na ngai lere mama kufi ngana zalaki te nazalaki na mwanda lere na ye abani de ya kobuka abani kobuka ekomai na chambre moko ya suka kuna moya buka ngo ezate po biloko nange ezalaka kuna biloko nange ezalaka kuna nde siko akome na retard siko ayebdi yake soka buki ezala matata mingi anatandanga banotonga mwanda moko na liboso wana alibana bayaya oyo bakufa abenganaki bango leki na nga na kombo na Serge Bando asalaka na ministère ya transport. Donc ye nde mutu na ndeko na nga mwasi Elisa Fako nde babandinga menace na noko na ngai moko azalaki caporal l'air Mobutu l'air Kabila ye akomi mamo major kolonga major mbala moko colonel ye nde mutu aye na client wana client ngo komo na ye monsieur Balou nde ayaki kosomba lupango wana asombi lupango wana na première partie o ndeko na nga akataki mir ler nga na ye okuta nini wana alobai na nga ki azotunga namoni pe ler alobi azotunga nga koto yo tikala koto yo nga promesa te nga na tikali koto ler na ye okonsase ki azoteka nga abime yo kooteka ngo boye te bana bandeko pe bazali il faut tozala biso nyonso ini toyokana po soki bapeti wana bakozwa parti bazwa pe parti ye andimaki
après ça siko ayo ko boya abi obiso misatu place guerre banda ngana bango yango wana. Oui, ndeko Gaspard Konzal ndengo lobi wana ozalaki tozaki na mwanda ya bandi processus ya kutonga ndenge olbeka otonga na kote wana et na sima wana boyokanaki quand même na bana wana bobengaki bana ya bandeko wana o batika na bino bandeko misato bozali vivant. Est-ce que boyokanaki ke bo koka kosolola po ya koteka lopango be po ya kopolo bien na makambo likambo susu ya lobaki ndeke po atonga atonga ndako peut-être ndako na ye yo po autorisaki ya atonga po eza lopango na bino tango ekomi na makambo ya yo ebaki ekomi na makambo ya koteka komaki ndenge nini ekomi makambo ya koteka l'air namoni tipwada o naloba monsieur Balou Gelor Balou nakati ya lupango nde na comprendre que atekili. Oui, monsieur Gelor Balou, oyebaki banda kala ou bien komona yo wana. Na yo moneka na kati ya lupango na yebiete. Wana déjà essayé kami. Asi ateki. Alors, tango ateki réaction na bino ezalaki ndenge nini? Tango ateki lupango wana, omoni pe monsieur Gelor Balou ayo wana et réaction na yo en tant que membre de la famille mwana ya mama o ndenge abotaki bino bana 7 ube sambo e ba misusu bazali te batikali e ba ndeko musu bakenda batikaki pe bana réaction na yo ezalaki ndenge nini po ya makambo ya lopango ndenge etekamaki. Réaction nangi ezalaki nayebisaki monsieur Balou nga nayebisi lupango oyo zosomba oyo eza ya 7 personnes. Donc ekisalama te na ndenge ya convention bino na monsieur Serge Bando nde bosali eloko wana. Alors lokola noko nanga oyo na utu ko expliquer bino awa azalaki mokonzi aza camarade ya mokonzi na parquet oya kalamu. Alors nakoma ina menace ke na fingi na sali nini ndisiko bakoma ko lukisanga bubakanga ngai. Alors moto asombi lopango tango lobino vala lopango ezali ya bato ya famille bozali soki 7 eza ya famille yo usumba ndenge wana te ndenge lobi wana et réaction ezalaki ndenge nini? Réaction nani ya moto asombi lopango monsieur Balou Gelor réaction na ye donc to koma ko potana na ye le rasomi lopango wana première partie to bana ko potana na ye noko nanga wana komone Michel Congo on a ebute bino lera mobutu azalaki caporal lera Kabila akomi ba mo major akomi colonel afin na côté moko na ye baza côté ya mboko ngoni côté prison wana baza côté moko nde ba OK bakomo merci. OK, d'accord. Ye albaki lo côté nani monsieur o asombaki lopango mais ça soma lopango amona déjà ngai déjà na koma de ko boya. Alors là na koma ko boya akoma siko ko taela mutu oya memaki comme nani ba commissionnaire akoma ko taela siko lokola ya moni na grade ya colonel alobi asa eloko moko te lopango ser na ngai soka benki to chaina boloko po azaki na confiance ya camarade ne o azaki na parquet nani nokono na Michel Tolbaza nokona yo asa nokona ngai. OK, bon, merci. Tozongi na côté ya maître yo za moto ya droit de l'homme oyoki moi moke puisque to continuer na ba mituna na biso ko échanger sur sujet oyo en tant que moto ya droit de l'homme et oyebi pe mibeko mingi et oyoki explication moke mais to continuer na ngo et na ndenge alobi azalaki na mwanda et ayeko zonga ndeko na ye abandi kotonga esika moko epe amona kino voilà ils appellent mabete kotonga mais comme que non voilà ndenge alobi que koteka et ye a se interposer alobi pe na moto asombaki lopango que ezali kambo ya famille va être comme il faut to koka kovanda et avec no directement comme une menace à partir ya noko na ye wazali comme commissionnaire ayaki na moto na acheteur et na makamutali droit ou bien mibeko yo komona ndenge nini na ndenge alobi wana a s'interposer
akutani pe na moto asombi lupango ayebisika na lupango ya famille ebongi toyokana et directement ndenge alobi ekomi na bamenace ndenge wana en tant que droit de l'homme okolobela okoni. Merci mpona kopesa biso maloba po tuti kolanda ndeko ndenge auti kopresente biso bafe ya makambo ezolekela ye na ndenge mama na bango atikaki bango na lupango moko akufi azalaki te azalaki na mwanda epuis bandeko na ye bazwi initiative na absence na ye ya koteka parti ya lupango sans toutefois batuna ye et pourtant babotamaki 7 4 bakufa batikali 3 et puis bao bakufa wana batika pe bana na bango mais ça avi na ye akutikaka bateki ndambo ya lupango et puis ye avertir ndenge na randi malamu na ndenge ozoloba wana avertir mosombi ke ekoki kosalama ndenge wana te. Problème na biso na Congo ezani problème na biso na Congo eza ke wana éducation eza émission eza à caractère pédagogique mpona moto nyonso aprofite baka ya ndenge wana biso bavocat na badéfenseur ya droit de l'homme tozokutana nango mingi na bacours de tribunaux. Et pour votre information nayebisi nazolobela population ke 99 bien 90% ya baka bien 99% ya baka toza koseretrouve nango surtout na ville ya Kinshasa eza beaucoup plus makambo ya mapango conseil ezali ki ava yosomba lupango kokende kaka te mpo nomoni mbongo bapropose yo mabele oki osombi non c'est une erreur grave. Conseil topesaka bato ezaki liboso ya kokende kosomba lupango ata mbongo yango eleki yo luka un conseiller juridique et avocat soit moto moko asala droit na famille na bino akozala wana mpona sozobanga badepense ya baavocat asala expertise akotala ese lupango yango eza nini mikanda nini ese euti wapi situation ya lupango eza ndenge nini mpona apermettre okende kosomba. Donc ndeko aza na droit ya kotelemela bantu wana ye afabrike yango te mais eza na code ya famille je crois na totanga na article na toka biso nyonso na bandako eza na article 780 ya code ya famille elobi boye liboso ya kosala bacommentaire. Code ya famille elobi boye parce que eza makambo ya succession ezali ke moto akufi atiki biloko na ye epai ya baheritier na ye babengi yango succession na langage ya droit. Alors droit ezoloba ke soki moto atiki lupango moko kaka parce que toza makambo ya mapango tokende tout droit totika biloko mosusu soki moweyi atikaka lupango moko lupango wana eza uniquement mpona bana na ye babengi bango baheritier ya première catégorie bango nde basengeli ko hérité lupango wana lupango etikali ya bango c'est-à-dire que ceux qui attirent le lupango moko lupango wana eza uniquement mpona bana na ye ceux qui attirent mapango ebele ava bakabola bamapango mosusu wana me lupango moko oyo ye avandelaki wana ya suka wana ekozala mpona bana na ye. Ça c'est eloko bato bayebaka te. Alors lokola droit ezoloba bongo esengeli moto wana ntango akufi atiki bana na ye bakoherite lupango wana soki ezalaki mapango ebele nde nauti koloba bakokabola bamapango mosusu na baheritier mosusu parce que baheritier eza na bakategorie ebele toza na baheritier ya première catégorie eza bana oyo babotamaki na ndako libanda ya ndako bana oyo bazalaki adopte na bana oyo bazalaki rekoni na ye ata abota na bamakango mpe areconnaître bango na bomoi na ye baza bana na ye bango nyonso baza na même valeur ya bana. Soki nde bana wana ndambo bakufa ndenge auti koloba wana lokola 4 bakufaka bana na bango batikali 3 ouais batikali 3 bana oyo ndeko bakufa batika wana bakoya na je ya représentation bako représenter baboti na bango na succession wana baza pe na même droit. Oui, na même droit. Donc moto aleki moninga na droit azate. Et voilà que ce qui est commis na niveau ya koteka lupango wana esengeli
avant bateka yango ba réunir signature ya ba héritier nyos yango nazolo bakaza na plein droit na ye ceux qui ezaka ndenga zolo bawana parce que makambo mosusu to éviter ceux qui ezana sima ceux qui version eza contraire donc okoki lopango ade ko tekama te ça ko réunir ba signature ya ba héritier nyos parce que moto tanga zo kufa il faut ba ouvrir succession ba ko sala ndeni ba convoquer conseil à famille tant ba sali conseil à famille ba sali PV ba désigner liquidateur dans un premier temps ba ko tala soki mwana liboso azali ba ko désigner le liquidateur mais lelo la modification à 2016 accord de famille et lobike même soki mwana liboso azawana mais soki mutuna ezali ya loyenge ba ko lukata mwana suko bien mwana katikati oya wiko gérer biloko wana pona bato nyonso ba ko bénéficier yango nde ba ko tele mselo ko la liquidateur musana ezani liquidateur musana ye ezali ke akoka d'abord ko identifier ba héritier banani bakozana droit tango bakokabola biloko muwe ya tikaki motramotazo wa parnai nde musala liboso ya liquidateur ya mbale ezali a gérer biloko wana etikali kino mokolo ya liquidation c'est que ya partage ya biloko wana mais soki ekomi ke biloko eloko bango atikaki lokola lupango elingi etekama esengeli anunanimité bango nyonso ba réunir ba signature na bango soki signature na bango ya moko ezangi même soki ndenge bazalaki seti wana si ba se réunir mpona koteka moko alobi ekotekama te ekotekama pe te ekotekama te la démocratie yango na lingi tanga c'est la voix de la majorité la majorité yango to tanga si balobi que non fala oyo eza droit civil oyo eza droit démocratie te awa na article 780 lobi boy toza na code de famille yango article 15 lorsque la succession comporte une maison soki nde biloko mowei atikaka ndako moko lupango moko celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie ndako wana ekopesa makaka epai ya bana na ye baheritier ya première catégorie nde bana na ye baheritier ya deuxième catégorie nde oyo tobengaka mwasi oyo atikaki na bomoi soit mobali oyo atikaki na bomoi yaka kozwa bandeko na ye soki aza na bandeko ya basi to mibali bango baza nde baheritier ya deuxième catégorie en principe na partage baheritier ya première catégorie bazwaka 3/4 ya biloko en d'autres termes 75% ya biloko moyo atikaki 25% eza mpona baheritier ya deuxième catégorie mais oui bafamille kaka famille te baheritier ya deuxième catégorie droit détermina bango baza na groupe mine baheritier wana soki nde mowei ava kufa atikaki papa na ye mama na ye mpe azalaki na bomoi baza na baheritier ya premier cercle yango wana ya deuxième catégorie atikaki mwasi na ye to soit mobali na ye baza wana atikaki bandeko na ye parmi bandeko baza na bandeko ya 3 groupes bandeko ya même père même mère babengi bango ba frère et sœur germain bandeko ya mama moko ce sont les frères et sœurs itérés bandeko ya papa moko ce sont les frères et sœurs consanguins donc groupe wana nde bazokota lokola baheritier ya deuxième catégorie mais na cas d'espèce ndako tikalaki moko ndako wana ezali ya bana na ye bana mosusu lokola bakufaki bana na bango bakoreprésente automatiquement mama na bango yango na se balobi boy lorsque la succession comporte une maison celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie lorsqu'elle comporte plusieurs maisons l'une d'elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. L'aliénation, to comme escale kamona bango ta ba komi na justice. Likambo ya Gaspard Kozano Koto. To komi na mama likambo. Na lupango ezali na avenue Tende numéro 205 na quartier Sayo Ngiringiri. Alinéa de lobi boy. L'aliénation, aliénation na langage na biso zande vente. Aliénation bazolo bawa to lo ba la vente. Pour na badonyo so bayo parce que tout le monde n'a pas fait les droits. Balobi l'aliénation éventuelle de cette maison. Soit côté kao ba ko envisager pour na ba teka ndako wana mikolo ezali koya. Balobi l'aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants. Ce qui balobi unanime c'est que moko signature na etika late.
lokola nani monsieur Gaspard Konzale. Tout à fait. Il y a Albert Mbatekate, il faut bato sa malwana ye. Oui. Ou be bayokana ezandengeni. Tozo koma wana. Avec l'accord ce qui baningi bateka, donc l'aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime. Ce qui balobi unanime, c'est-à-dire que moi quoi tikalate. Des enfants, tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d'exister. On est à ma comme super comme dans tous les makambo usufruit, mais tous à la vente. Vente kukai ko salama kaka na accord unanime ya bara nyos. Donc on a ya zaragi te ndenga zoroba. Azaragi na mwanda. Bade kono ba teki lupango na sima na ye. Azana droit ko attaquer vente wana. Vente wana yango moni na ye ko se retrouver na dossier na ye awa ndenga a insérer attaquer vente wana muta sumbi ba puissant. Non, tout comme dans la puissance, loi est ba puissante. Tout le monde est faible devant la loi parce que dans l'article 12 de la Constitution, tant que benga bango ba puissant, ça veut dire que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Donc tout le monde a puissant même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, général, colonel, ministre ou n'importe qui, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Puissance de la alors, on a une cité, c'est-à-dire que ce qui était Kamina, groupe Mousso Aberichi, ba Mousso va participer, même Moko, a droit, yako funda dossier wana na tribunal pour na ba annuler vente wana. Vente wana ekozala frapper na annulation. Parce que ils ont copropriété, ba ouvrir na noté yo okei oteki sa accord ya baninga. Ils ont le mon côté, ils ont le batinyos. Donc les sam bongo, il faut ba annuler vente wana. Juste tango ko annuler vente wana, et là ko ndezungi ya batinyos, ndeto komi na ka ya licitation. Licitation c'est que basali vente publique et puis basali partage. Motona motazui côté par naie parce que bango nyos ba basi ba komi na âge ya majorité. Voilà un peu réponse au tout qu'on peut na kana ye. Ce qui makambo ezaka ndenga zolo ba wana azana plein droit na ye yako revendiquer vente wana. Tôt ou tard ata bakangi yerelo, ata bagena pénal, ata après 100 ans vente wana ezala annuler. Ce qui ezaka ndenga zolo ba wana. Merci beaucoup président il y a Horizon pour l'humanité ndenga uti kolimbola o lobike kolandisana no mibeko monsieur Gaspard Konzale Koto azana raison que a attaqué vente wana ndenge esalemaki et na kozonga pa na ndeko Gaspard Konzale Koto ndeko Gaspard tango likambo ekoi ke lopango etekami na ndeko na yo est-ce que bandeko mosusu puisque botikali bino misato bandeko mibale wana na bana ya bandeko na bino batika est-ce que bokutanaki po bokoka kosolola likambo yango bana oyo ya basi balobaki na ke papa leki babangaka papa leki na bango wana mosusu wana balobi ke makambo nyonso totikeli yo mais nazalaki na mibale oyo tobandaki kotambola na bango tokende na bango partout na basosa wana sosa na tribunal partout babandaki kolanda ngai donc bango nde moto bazalaki basoda na ngai moko mpe kuta azobela komine Rodrigue na mosusu Peter mibale nde tozalaki na bango bana mibale mpe susu baza na poto ya grand frère akufaki kuna na poto moko ya mwasi moko ya mobali bon ndeko no siko bandeko no apart ndeko po boza bino misato apart ndeko wana teki lopango bo tangi kombo na yabwe Serge Bando hein ouais. Serge, à part Serge Bando ndeko musu atikali ya lobi lokoni ndeko ya mwasi wana pe ye pateki ka pa balu wana mais lopango batika ndengeni bateki ya ndengeni est-ce que lopango bateki ya nyonso ndenge moko bateki loko ya deux parties bonde sko batiki na tipana ya ngai ngai na biso ebo bana bawi likambo toto potana bango yango wana bango balobi no bango bazana esika na bango kuna ngabi eza lupango ya mama et lupango ya mama soki nga nazana na 10 parcelles soki lupango ya mama ezoteka makuna bo bateke na 10 parcelles wana yoko zelo moko de loba ndinga mo natika na mibeko lobi ndengwana OK
na kokoma siko puisque lobi keno bokomi na likambo na epa na l'état na tribunal na justice nani memaki likambo na tribunal puisque ezalaki yo moto memaki likambo na tribunal puisque yo lobi keno voilà olingi koteka lopango te omemi likambo na tribunal nani memaki likambo na tribunal ngana memaki likambo na tribunal te boy komi na tribunal ndenge et comme na tribunal à partir ya noko o na lobi na o na leki na Serge bazaki na mutu na bango na kalamu nde lobi na tanga kombote wana banini nde azomona ngabwe ayibi nde bango siko mutu bangana ko kwense ngai na mutu na bango na tribunal na kalamu alongwe na kalamu wana bayitsinga ke akoma na Gombe. Bon siko osambi bokomi na tribunal ya olbi bandi ka tribunal ya kalamu c'est asosa ozai okeneko osamba kuna et balobaki na yo nini ouais asosa ba attaquer nga mbala moko discussion méchant nini tout nde ba okanga ngai ba au moins 13 ba utiliser ba tuna bango ya ba maître nde ba menacer ngai ba tchenga ba courant électrique na maboko donc moko pe kuta bimse revolver pour na quartier nga ba banga ba sala kwa baya nde ba pandela nde ale ba ligote nga ba kotenga na kata voiture 5h30 nde ba kina na prison. Ok, maître président Jean-Pierre Bolonga aux amours droits de l'homme pour aider Mibeko en principe na contexte oyo motono ya ko funda ezali ye moto aboy koteka lopango ou bien bato bateki lopango baonde ba pour ado ba baonde ba ko funda na droit de l'homme et on expliquer mon ndenge. Bon, le col a un conflit particulier parce que vous avez insisté beaucoup plus sur le droit de l'homme. Le droit de l'homme est boy parce que le droit de l'homme avant de répondre d'abord à la question. Tout ça n'a pas violation des droits de l'homme et vous savez que sokinde. Pour le bec non baligotaki ezela. Baligotaki ba tie soki ba matraki soki matraki. Matraki ba bimsel nga revolver ba chenga na mutwa. Lokola ndenga zolo soki ezaka ndenga zolo bawana ketango bayaki bakangi ye baligote ye batortire ye ce sont des violations très graves des droits de l'homme. Ya on ngana pesa différence entre violation des droits de l'homme na ba abi entre les parties. Donc les droits de l'homme na français de Mboga Manam ce sont les prérogatives qui sont reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Donc moto lokola moto azana makoki na ye. Parmi les droits de l'homme, il y a les droits civils et politiques. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, tu as droit, il y a deuxième catégorie. Parce que tu as le droit à propriété. Où il y a l'article 34 de la Constitution. Où il y a protéger dans l'État. Dans la minute où na likambo etali kotortire ceux qui va prévenir ceux qui va batiaka ba matraque électrique ba kangaki ba betaki ce sont des violations de droits de l'homme. Mais autour qui motuna moko que mais les violations entre les particuliers ba abi entre les particuliers c'est que yo oseringa yo za mukonja l'État te ngala za mukonja l'État te to seringa mabe entre biso ce sont des violations ou des abus entre les particuliers. On a une violation des droits de l'homme en termes techniques. Parce qu'on ne peut parler de violation des droits de l'homme que lorsque les acteurs étatiques violent les droits des particuliers. Mais à où il y a conflit, où il y a entre Yéna Bandekona ou Kende Kufunda, il y a un abus entre Bango. Article 150 de la Constitution, et le lobby que Nakawana, pour Nazwa, oyo aza gara ya ko rétablir yena ba droit na ye eza juge eza juge moto ko rétablir na ba droit na ye parce que les cours de tribunaux baza mécanisme oyo rétablissaka bato na ba droit na bango yango ba nyonso soki bazwi makambo bakendeke na justice. Alors nani aza na droit kufunda na kawana oyo nani aza na droit yango est-ce que monsieur Gaspard Konzane moto kufunda monsieur Gaspard selon to akako somba lopango ben de kona teki lopango moto na kufunda selon se retrouver na tribunal selon yo ngana kuti na ba pièce na quelques minutes on a jeté un coup d'œil le expert na dossier moto ya kendaka kufunda eza monsieur Gaspard, c'est-à-dire que toza na assignation na RC 34029 il y a bakenda ko samba na le 3 juillet 2023 ye moto afundaka bandeko na ye mibale oyo na réseau tuti ko évoquer awa ya ke bakai ko teka lopango te
sa avi na ye na bana ya bandeko na yo bakufa bagenda kosamba depuis 2023 ndenga na kote na dossier. Alors tango basambi nde sikoyo dossier oyo jugement na nebima te. Lokola jugement ebima te, on se retrouve encore na bazobenga bango na tribunal lisusu, mais cette fois-ci ce n'est pas au civil mais au pénal. C'est-à-dire que ndenge moko uti koloba ke ba accuser ye na ba décision méchante, mais dossier est en cours. Ba décision na nebimite ke a détruire ce qui ba miri, ce qui a détruire loko mususu, nde batiki nano tango bango pe ka mususu wana ya fundaka wana au civil pona ba ni levante, bazongi sero kwa nezonga batu nyonso, bateka pona ba kokabola résultat nango, bango batiki mbala moko dossier wana en cours. Bake kufunda ye na pénal ke asali destruction méchante. Bon, c'est qu'on a côté au civil wana dossier civil ndenge monsieur Gaspard asali opposition à vente ya lopango wana ke ba consulta qui était na bande kunaye ba écouter kayango. Est-ce que dossier les anatina lisusu ezana tina munene oyo dossier to komi na pénal ndenge nini? Non, dossier oyo ezana tina munene to komi na pénal bango parti mosusu wana ba soupçonner que tango baza kolandela procédure na civil au cours ya procédure wana ndeko ndenge bango bazolo parce que ya zone di mangote ndeko asalaka destruction méchante na ba construction moko ezalaka na kati ya lupango. Alors tango bango disco bake ko accuser ye na destruction méchante, tango ba accuser na destruction méchante parce que objet eloko bazo kufira kaka lupango yango soit disant destruction méchante wana esala mpeka na kati ya lupango yango dokola bazo samba na pénal na droit eza na principe général moko babenga kango le pénal tient le civil en état. C'est-à-dire que lokola ndenge bazo samba na pénal bakoki ko samba en même temps que bazo samba na pénal basamba na civil. Non, il faut basamba na pénal ti na dernière décision bakozwa na pénal. Ce qui dernière décision bakozwa na pénal côté oyo esili nde baye kozongela côté ya civil o bango babanda na 2023. Yango na mikolo oyo ba sursoir na moni nano ordonnance à surséance en côté jugement avant dire droit il y a surséance en côté mais néanmoins de nazomona ki awa tozana RP awa tozana RC. Alors oyo bazo continuer ko samba ceux qui ba commis na niveau à ko samba boy ba ko évoquer principe wana bazo robake le pénal tient le civil en état. Il faut pas vider na no pénal pour na ba ko zonga na civil mais kolongola ba droit na été même après autant d'années même ata ya kufi bana na ye ba ko ya kati ba ya bani levanto. Donc, monsieur Gaspard, na opposition à Sali et qu'on continue kaka. Et ça, continuer, il faut pas si ça na pénal. Parce que awa baza na pénal. Baza na pénal na TGI Kalam. Voilà, yango. Na tribunal de grande instance à Kalam, bazo samba kuna na TGI Kalam. Kutu audience, et sangere ba comparaître dans les 4 mai awa. Ba kende ko notifier ye date audience yango. Alors, azan avocat na ye akolanda ya dossier basi sana na pénal ata mbula zomi bilanga sambo tango dossier ko na pénal bakozonga ka koto mais résultat conséquence à deux années tango bakozonga koto ce que zaka ndenga zoloba vente wane ko zala nile. Alors tango vente ko zala nile lupango kozonga bango nyonso bakwanile vente mais moto ya sombaka nerere oya sombaka nerere wana oya kozonga sira mbongo na ya kolandela nde bato batekela kai ke bazong sere mbongo na ye ye aza kuna te parce que ye aliaka mbongo na ye te ye azola nde droit ndenge ezoloba ke okoki koteka copropriété te lupango ya bato nyonso sa signature ya bato nyonso parce que awa toza na principe ya unanimité signature moko ezanga te soki ezangi on annule la vente on attaque parce que article 276 ya code civil livre 3 ezoloba ke okoki koteka eloko ya moto mosusu te donc soki oteka eloko ya bato ekozala frappe na nullité absolue. Donc vente wana to wutal bako anile yango aweza distraction bazana o babengi yango bazana dilatoire to ke na pénal bambule eleka mais to wutal bakozonga na civil bako pesa réseau mais azoloba alobaki eloko moko ke soki bazo menacer mais c'est Gaspard Konjalo donc ezandengeni puisque balobi ke bokone ko samba na date ni le 24 le 4 mai bon yo zoloba ke non soki menacer soki ezandengeni ozo ba menacer to kene osamba mutu ya otikala na convocation wana omoni yango wana eza mibale eza 2 na ndenge bango babongisi makambo na bango ya sosa wana bayebi deya ke babengaki ba témoin oyo ya bamamaleki oyo
ndeko na ngai a corrompre bango ke soki ba mama alobaka ke lupango wana ya biso misato ngabi wana ekoki kosalama te bayaki kuna monsieur Balu wana nayoki atini bambongo tina bakongo epa ya bana mosusu banoza na lupango wana bayaka kopesa faux témoignage alors na nyonso tu wana ezali likambo ya nini to donc ezali nde likambo ya parcelle asombaki yango mabe na banda koloba ngo dès le début. Oui, mais monsieur Balou yo bikana makamambongo olimbona na malamu te makamambongo ezandenge nini makamambongo nayebi makamambongo te mbongo na ye moko ayebi bato apesaki apesa bango basala baye kotukela mbongo te apesi bango wana nde asombi mpa na bango mpa na ngai te. Alors siko sui ke baye kopesa mbongo po ke bobongisa bokende na nini soit na parti etikali ya yo pour bakina parti etikali pe ya yo soki ozolu bazoluka pe ke bakoka kosumba bango mais kuna pe yo olingi te mama avant kufa maloba ne ezalaki ke lupango ne ekoki kotekama te bandeko ne nyonso to bayebi mpo mama azalaka mwana chef coutumier abi lupango wana eza génération ya génération ya bakoko na nga le bango balobi eloko wana nga abi soki bokoteka boyokani na bana wana nyonso tu nga botikali kaka part na nga natikali wana soki bokopesa nga ndambu bakwa nga na bongisaki lupango bosali yango ndeko na nga Serge Bando abui nde asali o mutema ne kwa kosala po aza na pui na ye na batu oyo na oloba nango aza bana pui. Mais makambo ya nini ko voilà ba pesa yo $5,000 et combien na $5,000 et combien na $15,000 eza ndenge nini puisque limbola ya loko wana po opinion ikoka kolanda yo ye l'air na uti na kalamu babimisi ngai ayepa ya mwasi na ngai alobi yebisa mobali na yo nani Serge Bando wana siko balu mutu atindi acheter bamoni ndenge ezomata montagne nde ayebisi yebisa mobali na yo azwa $5,000 to ignorer ba petit wana bani ngalobi mettre ba petit abano yo abande ko batikaka ngalobi esalama te nde guerre continuaki wana nde bamiminga tina boloko nasali 1 mois et 3 jours na boloko nini na prison centrale ya Makala nasali 1 mois et 3 jours nde maître o tozalaki na ye kombo na ye maître Yves Matadi ye azalaki te azalaki na poto abengi mwasi na nga alobi ke naotindela bino maître moko kuna aya kodefendre yaya kobima nasali 1 mois et 3 jours nde nafutaki bambongo wana liberté provisoire nde omoni nga na bibi. Oui, mais président en tant que droit de l'homme et Motami Beko, comment expliquer instructions aller en cours baya eko se retrouver na prison o expliquer mon ndengeni tout kolobawa ke tango instructions aller en cours parce que la trace tozana ngo awa il y a quelques pièces où il y a yenango dossier banda d'abord na parquet na je crois na 2022 c'est là trace tozana quoi 2022 ba mandat de comparution banda goya parquet mutabando tina ba mandat de comparution basambi mais c'était un moment basuka kesika bango basukaki alors yé na tour na ye na avocat na ye bakei ko basali assignation ba signé bande ko na mibale wana pona ba ni levante wana parce que ndenge procédure nde batekelaki lupangu ezalaki conforme na mibeko te ba ni levante wana ezongero kwa batunyos na ye na bande ko na wana na bano bande ko batika ba représenter ba mana ba bango ba wa kukabu. Mais procédure ba comme la prison ndenge nini azokoma na prison parce que partie adverse j'ai déjà parlé de ça ici partie adverse ba soupçonné yé que asaraki infraction ya destruction méchante ya lokuta alors oya zone du matin alors tango bazo samba nde na infraction wana yango na lobai ke ceux qui bazo samba na affaire civile ceux qui ba soupçonné Bruno par exemple na pes exemple tozo samba net ba pièce ya dossier ezali oke ko fabriquer pièce moko lokuta otie na kati ya dossier parti muswana se ba se retrouver na pièce wana ba e commis pénal ça infraction ya faux en écriture mais faux usage de faux il y a qu'un prison de bazo soupçonné que à ça infraction ya destruction méchante c'est-à-dire que parmi ba construction ba érige qui wana na tese muto asomba ki bien bande konaye
ba erige soki ba miri kuna soki ya buka ki yango o ya zone mango te nde bazo soupçonner ye nde bake kufundela ye ya za na prison te pona makambo ya vente ke ya kwei na makambo ya vente aza na droit kolandela yango te ke ba anilango kuna eza na civil wana eza dossier mususu wana eza dossier na ye tôt ou tard bakozonga kaka wana mais néanmoins lokwa bazo soupçonner ye ke asalaki décision méchante yango bakena pénal et lokwa baza na pénal na soki pénal esili te l'état que ça prend pénal nde bakangaka en d'autres termes affaire civile bakangaka bato te pour na koexpliquer yo affaire civile sanction na yango eza réparation ya ba préjudice mais affaire pénale soki eza na infraction nde okokuta ba peine oyo eza prévu na article 5 ya code pénal livre 1 eza lokwa peine de mort travaux forcés peine de servitude pénale ya boloko ya baamende ainsi de suite yango wana bango baza kuna nde na pénal soki bakangelaki ye eza te mpo na civile bakangelaki nde mpo na pénal bazo soupçonner que asalaki destruction méchante. Ok, ndeko Gaspard Konzali Koto na moni tozo kende ndire na moi suka puisque tu continuer ko benga yo po ya ko limbola kusala ba échange na maître eza musala na ye ya droit de l'homme donc tu continuer ko inviter et yo siko so to tikeli yo micro po oloba okoloba na bakonzi nini po ya dossier oyo okoloba na bakonzi nini puisque bakonzi bakolanda biso à tous les niveaux bakolanda biso à tous les niveaux okoloba na bakonzi nini po ya dossier oyo mpo na ngai likamuka oyo nakoloba na bakonzi bato oyo bazali kosala na service ya kosambisa bato baza na parti pris mingi donc mutu akoki kozala na raison ye wana baotorture mutu aza na tort ye wana aza na ye libre na likambo lupango oyo namoni vima pasi mingi e serge wana oyo baleki na ngai lupango wana ye afanda kutu wana te bambula ezobetela biso bamai ezokota ngamo nabongisa yango donc mpa na ngai naza lokola katepilare na ye nabongisele nini mpo abana onyokola ngai yango nasengi na bakonzi batala dossier oyo malamu po chapeau aza na bachapeau ya minene na likolo na ye alo nalingi kaka justice vivement ya malamu esalama concernant dossier oyo. Oui, maître alobi ke asengi na bakonzi batala dossier oyo monsieur Gaspard Konzali Koto asengi na bakonzi bakoka kotala dossier oyo po azomona likolo na dossier oyo boye ndenga bi bato ya ba poids lourd bazali et azomona lokola ke bakoluka balekela ye na dossier oyo et maître tozongeli su mutuna wana po eloko ya ndenga lobi wana ba poids lourd bazali azobanga ke dossier oyo ke ezala traité ndenge mosusu instruction kene ndenge mosusu maître abanga te droit ya kosamba na droit ya kufunda pe na droit ya se défendre eza droit de l'homme eza consacré na article 19 de la constitution na minute oyo ezala dossier oyo moko afundaki au civil même oyo eza na pénal oyo bajuge base prononcer nano te ata jugement moko ekwei te akosoupçonne bango na eloko moko te donc bajuge baza régi na principe ya indépendance ya impartialité donc bacontinue na nini lokola audience eza les 4 ayebisa avocat na ye bakende kosamba na les 4 wana tokoyeba ke bajuge basali mabe be basali mabe te nde ntango bajugement ekobima biso droit de l'homme tokopesa vie na biso o mais bango bakati mabe boye ndenge nini nde tokokritike yango mais na minute oyo dossier eza en cours jugement nano ebimi te aza na confiance mais loko tokoloba nde ke bato oyo bazoya na bamanda bato oyo bazoya kokanga ye batika baintimidation kotia vie na ye en danger parce que on sous-entend que eza na babureau de na kati bazoya baza kofile ye makambo ndenge wana baintimidation tout ça là non aza na droit na ye azala libre lokola aza na liberté provisoire akorépondre na justice à tout moment jusqu'à ce que mokolo tribunal akose prononcer nde tokoyeba kopesa vie mais au stade actuel moyen ya kopesa vie eza te parce que ata jugement moko ebimi te aza kozwi na présomption d'innocence na ye parce que aussi longtemps jugement définitif ebimi te contre ye ou bien contre bango aza kozwi na présomption d'innocence na ye. Ok, moto a droit de l'homme alobi obanga te okende kosamba ndenge balobi les 4 mains okende kosamba ce n'est que soki ke makambo ya kosamba na pénal isili bango bato a droit de l'homme bakopesa position
En tout cas, na moni tokomi pratiquement na suka émission moi que peut-être les kamomoko izala obakisa na éviter so obakisa likambo tokomi na suka émission tokozonga lisuswa soki bako kusamba tokozonga lisuswa nde na yokaki exception que les quatre banga bapesa bango faveur ya mabele kuna tribunal pesa faveur na bango kuna po leki na ngari ya tinelenga maloba que ba ukata makambo les quatre atinelenga maloba leki na yok moye nani Serge Bando na yebi lokwa na zolo baboy donc azavma na chapeau ya munene mais mettre albi que non fala boke ne kaka kusamba likaba kubangeza wanate oui oui jugement wana les 4 tokomi na suka même ceux qui va prononcer jugement na les 4 oza na droit koboya yango on se servir na ba voie de recours okoke na appel okoke ndetina pourvoi en cassation wana ko bangela loko moko te mais jugement ekobima soki bekobima na les 4 ndenge ba signifia kiawa ezande affaire pénale etali lupangu te ko mélanger biloko wana mibale te jugement ya lupangu nano bozongeli te parce que bozana pénal lokola bozana pénal botika makambo lokola to tikango nano njungu moko na biloko na kati to finiki yango to sisa nano makambo asika oyo eza makambo asika soki bakati koto oyo bakopesa mutu moko rezo ki yozwa lupango te oyo etali makambo ya lupangu te oyo etali makambo ya soit disant infraction ya destruction mais méchante soit ofuta amende soki bamoni kosalaki yango soki bamoni kosalaki yango te bakoakite yo tango kuna esili nde bozongeli makambo ya lupango kobangela ko moko te téléspectateurs il y a émission Monde du Travail na canal Guinée Télévision Bolandi ba échange sur situation il y a le pango puisque émission Monde du Travail s'occuper na social et maître Jean-Pierre Bolonga en tant que moteur droit de l'homme et tout benga qui mosala zo sala ya ngwana et c'est son travail il y a droit de l'homme et toyoki ndeko Gaspard Konzale Koto ndenge alobi et asengi na bakonzi kaka bakoka kutala likamboyo et na ngambo pe ya droit de l'homme balobi kan voilà ko banga terre monsieur Gaspard bokene ko samba et na sima to kozonga awa ya semo mala droit de l'homme ko pesa position na ndenge bakati likambo na nini wana tokomi na suka merci mingi tokutani mbale kuya na numéro mosusu